baleki nanga nalinga bino mingi masanga nalinga bino mingi baya nanga pe nalinga bino mingi tolinga musala consacrer boulot na yo carrière na yo ezana no mulai soko kotika na uyoka awo ebimi awo uyoka awo ekangami awo uyoka awo ekangami awo yo moko pe ka ndi mto boma carrière na yo to boyi ba master te to boyi ba proche te mais yeba batu nini oyo kova na bango po mususu azo yako azo mwana kwa ndingi yozo kende wana yazo mona ngo mabe akoluka kaka likamoko boye benda ko bima ka tout na kombo na yo pour remarquer en outil tam sosa kino likamte me batangi ngo na sima ya muto yo za ka depene. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, messieurs, dames. Bon, c'est la continuité de notre rubrique. Vous avez compris notre première partie déjà avec la surprise. C'était avec un grand monsieur, juste à la mi-côté, un grand boya comédie. Ça fait du bien de savoir que vous avez belé au cas, comment est-ce que tu gères émotion, de part et d'autre. Et vous avez compris le monsieur Mbata Siala, Combo Naïpe, province Ouapi Amimi Bisso. Et ça Bisso vraiment bien. Voilà, on va faire la continuité. Canés à la caille, tout sur l'ango, tout panzante, tout sur Bixama ici. Beaucoup bon bataille là. Yeyo. Ah! Mais l'émotion qu'on a déjà ici, non? Hein? Ah ouais, bon, bah surprise, tu peux l'émotion, ils en rappellent bien, comme si on a senti mais on a battu la tension. On a tension qui va payer. Ah, ok. Donc, mais ça va, il est bien. L'émotion a biso mi biso mi balé ngapi na tiki une émotion ngapi na tiki une émotion mais ba ça doit être surprise mo boye paniquer ah belé ok belé dans le cas le quoi o de ba sala pe na sali on ouais ils ont encore les obaka manonka et que na zo vivre na ça moyo donc faut ba surprise be ils ont encore ok merci beaucoup Kanina Lobaï qui notre on a quatre rubriques na biso télé surprise autre vie et l'autre ça est motivé avec la grande équipe tout mes capés au solo là tout partager expérience et parcours mayo bande que ben na itando équipe bazotala batali babi oui batasiala mutokala ouais mutokala nazo maintenir toujours boulot pour naye bien secret les années zaka travail on va travail respect d'abord na musalango musanyo tu même ya yone ngozana musi micro wana so on a respecté vraiment la limite ok na mota musuba mbula ope biso tout ça mais d'abord on a respecté na musalango na zo ngo passion na ngai na zo ngo tata mama na ngai donc yango ndizo faire vivre ngai na famille na libota na ngo bima donc yango pena mona considérer ngo secret peut-être am so makasi et puis beaucoup de travail repos et belé pour le cas lelo pour bamboka oyo on a habité to comme mais bamboka oyo lelo esengi que biso to vandi producteur azo sala makamna manager pas zo sala makamna mais comme lelo forcé yo moko bon l'essentiel nzamba sa grâce ko l'essentiel nzamba sa la grâce tandé naé musala ba manager ba sala on lisouté ba producteur ba sala lisouté de comme artiste buna né ba benga yo Bison à l'époque, tu as un super Kilimanjaro. Ok. Voilà, les équipes donc un bon producteur, tu as pas. On est déplacé, on a PC Bambote Sigaza, on a Hermen Kaba. Mais moi, je vais vous dire, c'est répété maintenant qu'il est sérieux. Alors Kilimanjaro est Salaka. Et Rap Mobimba. Bison sont passés des autres Bima, Bobatu Bassel, Moulon, on a shop. On a son passé. Il va te Osaka 1D. 3, 4, 5, 6 tokati. Yoka téléphone. Continue te bona. Mais les lots, monde oyo et les lots, tu y es bien. Les réseaux sociaux, tu y es dans YouTube, belé. À l'époque, ça va bon, on a une multiplication, CD, fiche, mais les lots, téléchargés, nous avons un côté producteur, ni à Royal Sous. Voilà, vous avez bon, on a eu Bimisa pour un CD à Tchana marché. Le Gomigat m'a ramené tout nacho. Nacho. Boule Koufi. Tonnion sur l'année. Fais là. Ok, voilà. Batasiala, comme nous le savons très bien, Batasiala, c'est mon papa na bango. Oui. Mon maman na bango. Yaya Yabale qui naye. L'équipe Yabaya naye. Papa na maman baza. En vie toujours, tu vas Tikabiso. Tes papa et maman baza sont habités. Batika Biso na circonstance. Merci papa, merci maman. On connaissait qui déjà. Ok. Il y a déjà qui
kovanda boye kotambola boye kozala boye ngai mpena nde tosenga ngai surtout mpena yasenga na bapara na ngai ya mwana donc merci vraiment na éducation d'abord oyo basalaki nga un jour nazala motu lokola na miso ya bato lelo oyo naza oyo lelo nga naza mbatasi poso nazalaka motu moko boyeboye j'espère que yo kolongwa te epa yo wuti Daniel na micro na yo oyo akolukaka donc c'est que quelque part naza pe reconnu auto pe naza na mwa valeur moko ta mosu na mboka oyo donc merci maman merci papa merci maman merci papa bakenda batika biso pendant un moment otika l'orphelin de père et de mère bosunga orphelin nazaka orphelin de père et de mère bosunga orphelin nzambe aotika bino te nzambe aotika bino te nzambe alobi bosunga baorphelin nzambe aotika bino te alors bosunga orphelin yeyo akufila père na mère ok ozala na age nini olobama kaka ba 13 ans ozala moke ah les pères na mère badaye ah non 13 ans te ah nasi nayebi so wana okoli oui nakoli balakisi déjà kosomba kwanga oui naza kutu pa na nga moko déjà ok bafi ke okite pa baparent ke duka mwa studio na coin ozovivre na ndenge na yo père adaye mère mpe aye todaye kalatawa ok ba 2 ans passé à mère todaye donc nasi nayebi déjà ok voilà merci quoi. Quantième d'une famille de combien d'enfants? Ouais, tu as 8e. Au Botama 8, pardon. Dans 7e. Tu as 7e? Oui. Oh. 6e, pardon. 6e. Ouais, 6e. Donc 5 licons. Oui, 5 licons. Les nés sont Yambal Koufa. Ok. Il y a mis les grandes sœurs Azali. Il y a mis cette grande sœur Azali. Il y a mis Yachan en Afrique du Sud Azali. Ça l'a fait, il y a un libota après. Grande sœur on a landi Micheline. Après Micheline Bibi Azana Zambie, mon âme se connaît à la tri. Ok. Voilà. Comment est-ce que Isaac moi bon moi nango tant bozoko là avec la grande famille déjà na moni ba ye belé liko na yo. O bazaki wana ya basi ya mibali. Ils ont une ambiance et quand tu as d'enfants, j'ai d'avenir. Qu'est-ce que les parents remarquaient à toi? D'abord, David, nakola trop timide. Ok. Moi, je suis ça va bêta. Faut bêta monter. Et le coup, tu n'as eu que l'on a qui m'a mukolo. Bah, les coups de au bêta shit dans mukolo. Na mona mona bêta mon pété. Ah, au mona kaka. Na mona gane ba masa ba eba dendi na pine ta bêti shit. Na siko biloko na tué pas na ngai. Ekomati. Ba les coups de soto betika papa moi zaka moi choc muke bo tout na masa bo na bimi na ngai. Akomoni atanga na bimi na ngai. Donaika mona muka bo marque kaka. Voilà. Mais père na mère na pe ba na ko comprendre ngati. Mais trop mon boulot. Oh. Na palais. Qui riait. Na ebisi donc ba serre na palais. Il faut surtout que ndenge na damara fufute na damara kwanga te pour banda na botama. Sikoyo yo sala botama olia fufute olia kwanga te. Sikoyo yo sala ere na badi na yo. Yo tche na soupe na madesu na biso mama lamba ki yo tche boy ngana moni. Ils ont dansé. Oyo kaya yo. Le boulundé n'a pas l'air, mais la maman dans le quartier. Yuma. La père qui s'est la bazar, la vie. La Serge m'a tiré bazar. La haute couleur na bango, disons que na bango, la Basile, bazar moi belé, la Roger. Bazar moi belé, bah yebi, bah ti de l'obé que tu vas comprendre, mais yango yonde. Obimela bonné, mais plutôt yo bana ko ba peine belé. Mais ambiance toujours normal na palais, père mère en tout cas, surtout bandi. Au supporter bisoté donc na ba grand na ba sœur na ba petit frère na ba petite sœur tout ça comme tout moto qui na kaka suna lobika likambo pour se kaka ngeti pesa kwa neti uta natifa commune nini déjà makambo so sala mwana na kiyuma na yo na kimubulu na ndako na libanda yuma wa na commune so na dozana commune na Kalam précisément na Kimbangu. OK na veni Movenda voilà c'est relingué ça deuxième parcelle Movenda. Donc uza ubotama kuna ya mwana Kalam ya Kalam. Voilà, vous mettez tous les 4 coins qui mbang. Là bien. Très bien. Comme la première ti to comme la troisième. Bien bien. Un qui mbanga nini
Kimbangu 1, Kimbangu 2, na Kimbangu 3. Ok. Donc, on a pena ma belle mais même si le leçon naza côté on a na keta la bande ko batika la kuna ça la vraiment plaisir. Ok. Aux temps, il y a encore là na Kimbangu, vous maîtrisez la situation bien. Et c'était quand tika qui a manqué au rejoindre vie Mosusu. Vous quoi embrasser vie Mosusu na Lemba. Écoute quoi Lemba té hein. On a quitté pena moi vite fait. Ok. On a quitté moi vite fait pour la réseau ça qui n'a encore un réseau quoi. Depuis moi on balle sur ce pourcent na yo. Mais quand on veut mega musapi mais obima na ndenga bien. Ok. Aussi on a moni toujours soit moi une kuta na bantenne A. Tout ça va rigoler à l'époque, c'est tout. Ngadios, banani tout ça là, bon fifi va bien sans souci à Kenda, amener pema kimia, mabi pendo. On a déjà ici na kimina parler. Na Yolo premier parler na na commune Kalamu na quartier Yolo. Deuxième parler na Kingengi, troisième parler ba Keba Bumbu, quatrième na Ikauka, ti lelo na yego se retrouver na Balemba. Ok. Donc voilà. Vous savez qu'il y a des études na Kimbangu. Ouais, école gardienne à l'époque. Ok. Le loba maternel. Ça y est quand même na venu na biso. La tangue gardienne, voilà la tangue première, voilà deuxième, troisième, je crois bien de na laïc na Ngiringir. Laïc ti sixième. Ici, je suis dans technique. Je suis ok. Voilà, dans le salaire mécanique général. Général. Ok. Après, au jus diplôme d'état, oui. Après... Avec combien de pourcentage? 53. 53 déjà. 53. Moi, je suis les belletés. Ah, ok. Réaction par parents, j'ai une. Moi, je suis voilà, je suis bon, je suis on a du bien sur le parler au Gamon Kolelo, ce qu'on a dit, bon, je suis pas. Faut se fâcher, voilà. Après, vous savez, la continuité ah non, ça c'est la continuité. Marqué, on a battu qui te qui est venu, mais. N'est-ce pas mais déjà, pour ça, la mécanique générale, ils ont une orientation par parents, ils ont qui motive. Ok. Technique, vraiment, même si le lot, même si c'est le premier jour de Koutana, on a toujours entouré la technicien, le mécanicien, l'électricien, les taulier, tout. Nous, on a ces pélago fifs, les bons pour la monnaie, on a des. Ma solo, on a même Marie Sanzambi, on va y venir. Motivé avec les parents, déjà, bandima qui au sein de la mécanique générale facilement, tout va compliquer moi. Oh non. Chonayo. Je suis pas immense. Donc on est dans moi na thématique. Oui, on propose papa tanga na moni boy. En même temps, qu'est-ce que c'est nazaka na besoin yo bimaka tongo kende école. OK. Que nous en matière ou nous on pas na c'est bien. Parents nous tout j'espère quoi. Papa nous tout la bon na moi na ceci nazaka moi na tanga aza posaka o papa za na besoin so ko kisia. Papa peut sentiment. Ok. Voilà. Déjà, il y a des gens qui 5 yaya na sima balé qui wana combien na benenezalité par rapport à moi TTS pose la gina. Ouais, mais surtout na parler ngandem na beta mitro. OK. Ngabena na beta mitro surtout na grand frère Razana en féminicide du agent. Habitué trop. Trop. Yé en tout cas, yé makamne tu sais ko rasa. Oui. Quelqu'un d'abord atangé ba chic ne tout na école catholique, a bandi qui m'a comme servir ma messe dans l'école catholique. En tout cas, ils ont équipé na makambo ya catholique. OK. De yesu ba blague on a venu pas na yé. Tant que vous dans la grande cerveau ya kamba mo ba ndo beta yo link. Ya GPT. De ya gens so ba betio a betio. A betio. Père gout bongote mère pe gout bongote mais ya gens so ba betio a betio. Na Kemba Pet. Kemba. Voilà, ensemble avec la grande famille déjà, vous évoluez, vous au là, quand on est à l'ocel petit nayo, aujourd'hui diplôme d'état déjà dans la mécanique générale,
et au même diplôme au CPLI, continuité avec moi, Kokoso, je sais pas, c'était faute de moyens, faute de temps, tu es nini. Bon, nous avons bien ça, mais il y a un ça. Ok, toi, vous avez motivé. Tu as motivé, d'abord. Mais ça, c'est le mot, quand tu as un bandit, tu as un salama. Ça me fait une majeur. Pour nous, c'est un peu que fallait que les secours. Moi, na tante na biso, donc cousin na nga, avant na mbatasi. Na mitaka yi musala kuna na SNL. Comprends? Ce qu'il y a le bin nga bige non, ye père a yebisi nga bige, ndeko no aza kuna na mbatasi ala. So yo komi kuna. Na makambo o yo salaka, otanga ki yango, akoki kolokolo pe musala kuna mécanicien na kati ya SNL, akobundela yo, ko sala pe makambo susu pe ke ndenge olingaka technique. Alors on a dit que l'eau on a commencé batasi là. Comprends? Quand un peu na vie bon pour vous vieux pas banner des démarches mais aïe aïe nangai. Ah na zonga kaka. Qui batasi là on est zo bendanga kaka oyo yo ya mbelingai. Makambo eza kati na ezo bendanga kaka. Na keba kabinda awa ezo bendanga kaka. Ezo bendanga kaka. 82, 81, 88, 89 qui battent à la déjà, beaucoup au Kenda qui de rejoindre peut-être un salao et qui a technique. Beaucoup on est babinga on batasia la. Batasia la. Ya Mayombe. O eza kombo na yo. On a porta kombo. Dans village moko na Mayombe. Centre-ville dansé. Mbatasia. Bagombe penandeti. Donc Mbatasia les a combo à village. Eza bayebi bayombe bayebi, eza combo ya village donc tout le village au centre. Donc na Congo central yo oza Muyombe. Yango oza Mukongo. Oza Mukongo. Mais côté Bayombe, c'est ça? Oza Mukongo. Tes places on a comprendre. Parce que quand on parle de Congo, tout le monde a Mbala, Bandibu, comment, Bambeku, Bayombe, parce que yoka Mukongo. Mukongo. On a pu l'expliquer que l'on est du français, basé dans l'île, province, mais bon, on français. La Belgique, on a Verviers, les basés à Belge. Ok. On a encore nous on a le baillon quand on tombe. Ah. Mais origine nayo côté Bayombe. Ah. Mais s'il faut dire un mot, na dialecte na bino, na Kiyombe, pardon. Tokolo banini. Na bato Bayombe no so bota la biso. Ko pesa bango moi message pour na Kiyombe ba comprendre que non batasi ya la boa ki le biso loko. Mbote gawas. Ici. Bo Kiyombe olo bata? Ba yebi on herbe to. Ba yebi on. Ah. Au bossa ni monter? D'abord on a ça natif qui ça la botamia. On a qu'il n'est qu'à moins de temps. On a bloqué nous sur tout ordinateur. Mais quand même il y a du monde là. Mais le bas tout le monde là dans la tête. Tu ngala beto sko so lo na mono lelo. Eh. Mbote. Batasi là, on s'est retrouvé dans un village wana, on s'adaptait qui? Ouais, tant que moi Mobali. Vieux pena kana okuta zaki pena mo ba deux gars jeunes garçons na même makenga zaki. Ya na bango. OK. So be moi likambo ya tokende boye tozokende pe. On a vu à ça ba démarche na yeke. Alukilanga moi point moko boye, na pena bana obimaka tango na zona. Mais vu que ezwaki moi tamu moi mulai, une année to ke ba 2 ans. Ba santé ki pena ke mamna pe manaki ntam sumo cop mo be goyela nga. A décidé que sa vie bon a moni 2 ans na vandia na moni loté. Am tu mo kona zonga mabele. Yo vandia po boulot. OK. Parce qu'on a vandia kana tala ka yo bimi OK. Na lambi toto balambi tsaka madesu balambi madesu alanga balambi ngazi balambi balambi mais ya moti. Tina yo bimaki. Père mon nga bi mais yo zande nga bi papa me kuna nazo sa elote on se elote amna na mabele na nga kinchasa tamsungo lo mo pe ko bimela nga yawa. OK, voilà,
Pendant ce temps, vous avez dit déjà dans le village, vous avez Kinshasa, Neka et Zalaka. Et après, du coup, tu te retrouves dans le théâtre. On se pose des questions du jour au jour. Comment est née cette aventure déjà? Ça, la Babylone, sur ça, qui a mécanique générale. Ok, Nambo, Kamoro, village, moi, ben, Mbatasiala. Oh, les Akombo, là, yo. Après, je suis à Kinshasa. Après, il n'y a Komaki. On va embrasser directement mon théâtre aventure. Et botama comment? Mondo, on a côté ndé na pseko kaka naza na art moko boye. Ok. Eza inné. Inné. Ok. Et tokola on a peut-être na ba orchestre. Na drummer. Ok. Ti to benda na marqué tu ko kuta na garçon mo bo jujuman. Ba laki na ba 12 balles. Na bumbu ngiringiri wana. Asaki orchestre mo do benga mo loningisa. Ok. En tout cas ça a un impact na. Ngirikini bimba bana ngengi na pesa mbote bombo makala selemba ou bayebi alonga na yiko siko kokota na mukuma le kaiza ka ba dissection aba to yiko kabwana judgment to yena yeti na quartier na biso ave na biso movenda na kingabwa epa ya ba Didier Masuki open na pesa mbote bele na Suisse. Ok. To yiko monter mouvement na lopango wana nga drummer Judgment azoyemba. To regite pe ba petit belé. O pe le nom miso na mona ka baza pa ya bailo kanto grand prêtre Redi Amisi. Ba jumsuka boye Judgment azotambola na Kasavubu kota bayaya akota na ministère Siatou. Place mo ba vandi bazo solo là massa mo va présenter 12 à présenter Siatou là Judgment abi Judgment les grands chanteurs. C'est que si tu vas pas intéresser, que vu qu'il y a pas de besoin, avant de yemba, bah bendani bah solo là. Dès ni n'y a t'es un mouvement na ngai que tu répètes à la place boy. Si tu l'as à Lomé Kasavubu, à y corriger de petits capsules tu répètes. O t'es un peu na besoin, en tout cas na sepelaga, na salandoule, mais na mon rapena, bah mais si c'est bien na revoir, bah on t'es n'importe et ça les gars bien, na écoute un mouvement mon bimba de Ivandi, na si tu n'as pas, ce que tu t'as musango attaqué, bandolis. Qui peut m'abaiter. Je compte taper si Dieu te y va banzer mon souci que tu y qui a mon qui mangaye donc mutamakasi akimi bitumba mudande do bilo wana ga marque wana. Ok. Si ko kimbata sale o ibande ni leto vanda après répétition mois d'hiver toujours solo là. Ngasiko nazo bimsa ba accent on a ça là qui inane na ndambu na mbata ça. Le pango peut toujours répéter ya ba yombe. Ok. Pas ya papa Masuki. Avec Ngabo est-ce qu'on a bisou papa Didier Masuki. Ok. Ce qu'on a na so bimsa ba accent wana. Yes goyo azoyoka c'est tout. Ah. Bazo seka wa. Jumoka boyo to kata jumoka boyo psinga bi est-ce que gola na Kasavubu et pas mabile. Bossa na venir abobima donc faut nini quoi avenue Lubumbashi avant comme na rond-point à force. Avenue Mozana munene opala je crois bien so peut avenue ni ya munene pena. Na dépôt ya bato Congo central ba kitaba kwanga ba safu ba makala ba kon. Na kwa na scope mabile. Ya à partir de 18h. Après ça bengi yote. Vous avez la santé. Na ki kuta na kata lopango wana. Papa na biso sans souci. Mabi Pendu, Siatoula, réalisateur Papa Serge Mukuna, caméraman Valérie Ndelongo, tout l'équipement antenne A et Vandiwa. Sponsor Bazalaki, brasserie mon en place. On a mon normal. Et il y a un rigolant au boyer. 18h-19h, il y a un projecteur et peli. Il y a un petit peu de travail dans le projecteur. Baliboso yo matana scène projecteur et peli. Batu bana sima nozo mona bango to mona ka minde take yo na moto bozani peli. Babandi boulot na bango papa et sili première et sili ya lundi ya mardi ya mercredi ya jeudi rigolo bana suka vendredi. Parce que comme ya vendredi ya suka c'est tout la benga. Abinanga yaka betelanga lisolo oyo obetaki lelo na répétition le to sisaki. Lisolo ngo muyibi moko na quartier na biso na avenue Nyangara. Kimbangu na kalamu ayibaka resho ya elengisa na biso wana batiki on bazir resho batie na tolo.
C'est quoi c'est tout la bandine naie ndenge sene zaka ngana côté mbote papa mbote en tout cas vraiment bino bana kini bozaka bondeni oh bozaka ndeni na ndeni boyi biso bakangi ye bamemaki na la police bino bozwi bobomi pe eloko yango ayibaki recho bozwi botie yango na tolo bani c'est toi ce que tu ngai yo uti wapi ngai bise ngai uti mbata siala moi kombo wana OK d'abord na kena ina vivre na mabilanga après les na bandi makambo pe ezaki na ngo peteke na mutu na ngape na yebaka teke un jour na osala pe théâtre mais ndenge na yebseke ke zaka makambo nzambe voilà c'est tout la tuninga utu apinga binete na uti mbata siala OK a répétons sous des fois wapinga bitenga na uti na mbata siala na zaka bate mais makambo bino bosaliawa mais puis ce qu'on a mbata siala to kosala mu yibso bakange ba memake na la police bino boke boma il kam Yaya Bor Vida, tout bazaki wana en tout cas, je vous dis la vérité, plaît à Osakanate et puis un réalisateur Nabiso. Tala sika vient ça sur ça, zali mabi pendo zali ba betelo mabo. Ngana bandi boulote qui na kendeke pas présent mo na keko kota, bazo la tsanga iko telema aboete ko lo aboete te. Ngamba momba. Na ba grand star. Oti lelo ba susu bazamvi. Aujourd'hui na mabi pendo. Aujourd'hui sans souci. Ba bombo fifi on a besta di rire. C'est à tout là. Oh. Natikali wana ti génération wana eke nganaza. La vienga Dieu ça y est. Na tito baye, ba vienga Dieu ça y est. Nganaza ka wana. Ti le long antenne ah c'est bon. Chaîne venez ça merci trop. Antenne A et accompagné yo. Makasi. La bandira nyonso. Makasi. OK. La visibilité na ngai. Na musala oyo. Après c'est tout là yo benga ngala beke non. Na moni faut ko taka na swabala. Na mouvement. Intégrer mouvement. Kuna ke kuta ba pauvre dadi. Écoute Mugondo, écoute Miraesa, écoute Nzala Nzala, écoute pauvre Bebeto, écoute Kisakata, écoute en tout cas Baiki Mwamingi. Baiki Mwamingi. To bandi babulo na komoza barol yango yoki tipole to so mata awa mona poto wana lobi na kana susiti le lobozong sa kombi et uti poto. Premier film na ngana sala oyebi malibanda mboka. Combien de poto maman na plan na mema plan c'est tout la chimique na sali de na mo c'est d'abord ta banda minene d'abord ta passer d'été toi qui na ba na bisote ka internet sur ni non tala so band magneto clock batu ba wela mo ba somba sa romantique black itende tito yene be poka ba CD black ité. Au rejoindre le groupe Swabala, ouais, Swabala de Mister Siatou. Swabala de Mister Siatou là. Équipe, ils aillent comment accueil, rendez-vous Bayamba qui comment? Ouais, Bayamba inga bien. Bayamba inga bien, mais yo yebi kaka elonga mutuzo mona menakata mutema tamsusu. Oui, bité. Oui, bité. Mais ngana mona ki accueil za kinango bien avec ba réserve na ya kinango ngana yaki pe pona na chasusu implice na kati ya Swabala. OK. Et c'était bien. Très 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 bien. Très très bien. Plus que bien. Et évoluer Kitoko. Très bien. Au PC le meilleur yayo. Ouais. À part tout ça il m'a filmé moi ming mais ça va. Au bakina o zangaki. Et logo belé na surtout na ba télé na msa Kinshasa. Ça li logo belé. Si est assis. Kriwana. Ça iko boaki yango wenge pe boaka ngo si est assis. C'est ainsi. Voilà moi na ngai zo na pièce moi na nga pauvre dadi akibala Miraesa. Mutu esa la te so ngaka ni mna fona maîtriser la Mirei na oyembele ka nzembo. Mirei c'est ainsi. Bakala ya moi na. Voilà. Belle époque. À belle époque. Bien. Voilà, ça a évolué, mais aujourd'hui tu n'as pas de regret de faire le théâtre. Ah non. On a regretté. Ça va avec le théâtre. Ça va, tu te retrouves bien. Ok, ça va. Qui ça va. Les animaux kanisa même qui. Mais avec le temps. Avec le temps. Avec le temps.
Ça vous dit mal. Ma casse, il a été rabiso. Batu tout au Jésus. Abik Sara. On dit mal avant on dit muté Sara qui va bika. Des tingas à la cana on dit. Il a eu qu'on dit merde. Au moins ça va aller au Tangamakila. Parce que les décisions t'as tout cas les longailles. Parce que là j'hésitais. Toucher à la robe. Jésus a bien touché. L'esprit long côté. Pour moi, ça n'a pas été un ndima. En tout cas, quand on a eu Simba, et là on a pu avec la foi, on a vu que nous tout si c'était à refaire, vous préférez toujours aux nom la comédie? Mais nature on dit n'a pas jamais. Pour l'année. Trop de polémiques. Respect à soutien. Musala. Musala baby. Musala batezana bien. Mais bisonde mtozo ya baby musala. Bisonde. Musala batezaka musala. Et bandi na bisote. Et bandi na bisote. Musala bateza bien. Bisonde mtozo ya baby musala. Ba oba kunutu basala nzela ba olexa. Bisote on a que mame. Oui ki mame. Zaiko tande. Mais ça bateau batangila ngo bafutela minerva basomba ba syllabus boye be kon les at parce que mo kambu ezana be kon ba kena basomba la syllabus basani biso to zio ngona ki mame to komi ko baby sango pona nini c'est ça le problème yango de le début tu na nga psuke na linga kango poza likabo batangila ngo classe ba président lombe ba futela ba président masumu ba bordo banani ba futela ngombongo ba futela ngombongo batatana ba bimisa ba minerval ba futa et bonga na duna ngangoko ya mame na on néglige pourquoi mutu akoza na ngo fier ça ba lombe banani atangila ngo ba yandi musa atangila ngo ba koza na ngo fier pe ba koloba na ngo ni bongo yo tangeli ngo telelo mapeko tchelikolo pourquoi au fait de minerval par l'école ni si la bis ni yo sana na kopo yo zo la lar le lo comme ko finga batu non de konanga omoni nga mbata sana na zana o balo finga nga banda le tu lobi o tingalo yo bate na mona apena ba chopot nga susina ngeza na usamsa la carrière boni ba pecho to yo go ba yaki ba kuti biso tili to sanga ba moto ke ba vanda te ba sosolate. D'abord respect. Non, plus respect mon frère, non, plus respect. Qui me colle dans la ndimi na. Mais pour yo pour respecter qui me colle dans la, faut nga respecter. Et ça réciproque. Et ça réciproque. Ça se présente aujourd'hui dès des enfants, par le but papa, Bissou Petogué, qui acceptent le salaire au salaire. Ils ont le rendez-vous? Ce qu'on a poni à Moussa, mais on peut des conseils. Tom se peut à l'avenir. La désert tout le monde a le Tom se peut au salade. Tom se peut au salade. Et sa carrière. Les locaux n'ont pas beaucoup de gens qui ont tiré attention pénaté. La artiste et comédien. Ça va tirer attention. Au premier moment, on a Moussa qui est top. Les autres bêtes à ma solo, Moussa Bandi, on a besoin de Bamboka, Moussa Bazo qui nous joue dans Bamboka. Nous citons Ixi Pechanga. Oui. Ils sont fiers de Bissou Congolais. Ils ont séjourné déjà dans le Nigeria. Mais apparemment, les autres personnes s'appellent la honte. Et là, on a tout, nous avons pété à cause de ça, nous avons bien tout. Yaya mutu mo kata ko bil troza 1000 biso ne to ndimi te bon on a pas répété mon ante qui sont contre qui sont pour les alaka mais zate ke ye alemba po batu mo bazo loba boy to pe ba osala boy po na ngana za fier o ndeko na biso azoke no sala na ba Nigeria Ixi Pechanga merci za fier ndeko na biso mwasi ba Nigeria pe no ba yebike no batinda ka pe invitation na Congo. Natem se pe toza na ngoka bien na sima Pechanga pe to ko zo pe ba marché pe ka mususu il faut pousser déjà pousser na biso mutatindika ngwaza te biso mo ka ndem to tindika bulo na biso
Mais c'est comme d'être ma biloko. C'est le contraire que vous bino mo bomo benda. Mabe. Tala ngamba tesa na utika la kamba tesa la. David Monio. Ozala kaka David. Jamais David akoma mbatesa na akoma David. Et utika la osala madame Kongote. Et lo yango na photo za na mituna biso. Fulani aza fulani. Azana mukona botama. Azana makamuna yo nzamba zo sala grâce pona ye. Mais ngasi kona za la ketu. Mais putain yemo nzamba bike sepela na lipambo ya muninga. Po ya yo pezani. Eza pene. Voilà. Siko yo za ka ketu na makambo. Muninga sala bo yo yango tozo sa bo yango te. Tozo kende wa. To kende wa. Na ba ke ba fingisa ba mikolo. Surtout tout à l'heure, tout. Pour bango batikeli ko saba désordre tout salite. Donc ça baisse na makamo boté, ça la baisse na boulot, ça bien. Là il me semble il peut makamo monter pour sur la mana. Voilà, merci beaucoup. Nous évoluons petit à petit dans tes boys sûrement, mais ces dames, nous disons un grand merci dans ce beau cadre. On se retrouve aujourd'hui motivé avec Mukubwa Batasiala, Lilo Hotel, c'est sur l'avenue Louvungu numéro 7. Là, je vois déjà dans notre quartier foire, dans le commune de Lemba, référence rond-point Ngaba, rond-point Super. Donc, pour voir avec beaucoup de précision, il faut appeler dans le 097 62 72 738. Là, vous serez en direct avec le gérant. Et ça, là, bien dans le cadre du Toko Lilo Hotel. Un grand. C'est pas un rendez-vous dans Corner City, mais nous avons des marambo secret dans la pour Yogate. On Lille, vraiment 4 mots qui Toko. Vraiment fraîcheur, du peuple. Okay. Merci beaucoup à Lilo Hotel. On va faire la continuité toujours. Lilo, s'il faut dire merci, na mutu moko ou a poussa marambo kendali bosso pour que le loto ben la pimbata siala. Pourquoi peut ça n'en merci. Lelo on a zambata siala. D'abord on a remercié Mister Satou. Voilà. Zaki oyo akangaki motema te pona ma. Ni pe beaucoup la yemba ki soko akangaka makolombe tam susu ke serpe angaki kozala penate mais na mbeto hôpital pena donc Mister Satou na libota na yo na madame na chetou possible bangote sigoza donc yé pena ne mutu abane ko tindika ngai à part ça mukara me ona zaka na ye na palais to kimbi na eka petit lulu to kemba kaka Naomi c'est Antumba maman na Meshak maman na Kecha maman na Jistidi et puis maman na Fortina PCP mbote na koko na Presney chouchou. Voilà, déjà ton état civil, marié, père des enfants, aux gérer famille mnene na tout autant là bas combo hein, aux peut déjà coco. Ah, des garçons de filles. Des garçons de filles. Avec garçon pécho diako, tu filles ta pécho ko. Ouais, au tuningai oui. Soko moi na ya moi c'est un mobile ta pécho ko. Te ba pienga ka ko. Ba pécho ka ko. Pour ça na bi ya moi so moi so ba yangi musuba ya so ba bakisa ko. Sona bien mobile yo ka so ba muhimu so ba ya so ba bakisa donc. Na le biga ka ba pienga ka ko. Ben ça va avec maman, hein? Maman a quoi accompagner yo. Ouais, c'est bon. Ça va. Maman a accompagné un peu talaga mutasukula pe batenia on kai. Yi kaka. Yi pe mutala musanga mais oh ba kina ngai ba 8h faut que tournage. Pour ayebi ke ya mona mo lipa. Kota. O yango ezo sauver libota. Bana bazo bunda na otanga classe na bamboka oyo yebi. Ko futa ba loyer banda kwa batisika tozo chambi tuna bana. Ba besoin ya mike oyo esenga kaki na kata ndako. Nzamba usa grâce na. Donc nasenga ngebe merci c'est Antumba. Merci. Voilà. Aujourd'hui on comprendra que liba les elo malamu faut ça na mutu ko aza ko accompagner. Normalement ils ont penza bongo po eza mokano o nzamba loba. Eza makambo ya yawe, eza ya bisote. Yo koma mutu mobimba na ba age po komina mozana mutu moko boité. Wa ko ko zala pepe na yo aza ko soutenir yo na makambo mususu oyo ke sengi ke bango basi fo basala. Mais yo mobalo va na ozomona normalité. Ça normal. Ça normal. Faut zala molongani, eza déjà ya. Quel que soit et na ba na ngati na ngane logote, na bota na ngati na ngane logote.
On a évité man et quitter là, attends. Il faut faire les efforts. Il faut faire l'effort. Vous avez un moulongani, vous avez ça bien. Vous avez kimia. Kimia, il y a des bons belé. Ok. Et bon, ça peut banzeler belé. Ok. Si vous avez un moulongani, on peut au moins avoir un autre peu normal. Voilà, on a qu'il est rapide. Voilà. Pourquoi il faut que rapidement la bataille il faut que vous parler. On a un nazarabon. On a boulot qui tourne sur la 6 en tout cas, vision dans les arabes. Attends, on voit quelque part, on a mis massa, mais si on a commis parler, bah il y a commis. Si on a assurance, mais présence à Yomutu, na libota na yoza très bien. Pour na golo bisa bango ki ngayo na zana ngai a na lemba na super to na terminus. Mais ba mo ba yo ka chombe mais présence na ngamutu. C'est très nécessaire pour na bango na commis na palais. Na voyez on a bêti moi les sourires singeli pendant la journée c'est quand auto tambula. So il va oleza na dami na bimi moi muke na coin. Bimi moi muke il s'agit de moi logo malili. Alors on les soulte. OK. Mais modèle là on a théâtre zaranani. Parce qu'on a bien que c'est tout de formanga mais ngana c'est tout à rythme monté. OK. Donc nazaka ngai mbatasi Batasa kaka ngandi nazabo après c'est tout la découvrir le logo on a le bien mais là là OK. Nazana ngapenda na modèle te pour ngandi nazana ba modèle. La tonalité na wa yanga wana. Nazana ba modèle. Nisi bano. Nazaka pe fier. Mouvement presque mingi le kana batterie ya mboka. Bazamba batasa na ba. Yo soso to tana mo pa. Ya yo bundini, la so donc mbatasa donc naza toujours. Na sala modèle oyo. Ça va bien tu es dérangera. Non, c'est un plaisir. Il dérange pas les loups. Ça va bien. Ça va bien. Les cabonans n'ont pesi ce qu'on a besoin de dérangement sur quoi. Et ça va plaisir. En Zambie, les cabos pesi en atelier, petit na relation, boy gauche à droite. Mais je trouve qu'il y a inspiration vraiment femme d'Awapi. Dans nos accords c'est un rôle, ma union sur na, on peut s'attendre si elle en a eu. Ou s'inspire trop. Na nini, na nani. Bon, on s'inspire rapidement. Na nature d'abord. OK. Hein? Pour auto sala gawana, yango o ezaka na ba famille auto sana. Donc faut que na mi kota na kati ya nature. D'abord vous comprenez ngani na loba. OK. Donc na zaka pina na kati ya likambo yango. So to opter ça wa papa wana ya Congo central. Donc na zongi vraiment na kati ya Congo central et bimsilange loko. Ya mo ba petit bile ba ko baté. Faut zonga. Pour passer les meilleurs, faut ozonga. Esprit no pina faut ekita pina donc ekiti pina ke toucher pina couche à souka. Le no bimsa bo pepele. Na mona ngo te ndeko na nga David. Ba persona mo ba bandeke aka lelo moni ozo pesa nzoka musana pesa di pesa et pesa tout. OK. Tout sur la net na yo d'être ya ngo ndeto so. Eza question à réponse. Poser une question na zo réponse. Yango peso pousser OK, to continuer. Pone to so ano bona so la pena mutu bote. Mona ka ti le bina tongo peto so. Ba changer ba bandi kuna ba changer ba pili kuna caméra chauffer. Pozo solo la pena ni. OK. O solo la. Tozo solo. Voilà. Comprendre? Voilà. Mais lelo nenge évolution makambo ezo kenda. S'il faut faire un choix, na makambo akala. Na makambo lelo. Mbata si ala balobi de kino, vous préférez ni makambo akala to makambo lelo. Ah ndeko na ngai na musala oyo nde biso dona ko vivre. Na golo ba vérité ya kala pena ndeza ki bien koleka. OK. Même temps na ba scénario ba histoire auto présenté par bato. Scénario autozoko eza différent lelo écriture. Eza différent lelo na histoire to bana ko sala ya kala na lelo. Lelo ba ça scénario mais ça terre à terre. Tozo sala, bazo sala mettez tozo sala. Pour en vite fait ka to sala to ça nini to bende loko. Na peso exemple mo wona ti ba groupe salon. Tana ba bilo ba nego pesa biso. Est-ce que lelo ko mona na tsusu?
bamwana nsusu bakingandi ozotala pièce bona bapara na ndako ozomona na sentiment bapapa mpe baboyi kozape bavandi laissez tomber soko ebandi ozoka bazopesa oyo esengeli bapesa ezokoédifie mpe biso mais lelo oyo na bana obwaka David ndenge azaka tokende pa maleki bamona nzela tokutana David le tolongana mbamo tokepa noko tokekutana na Jean ya Jean le tolongana mbamo tokekutana na noko Jean lui ndukuma le tolongana tokekutana mère Aniti Mamboto ozopesa nini toleka yo osale bebi na mote biso ne mto bebisi bulo ndongo tuna yengai biso toyelelo nde tobebisi bulo biso toyelelo. Mais il y a quand même tout le monde va évoluer de part et d'autre dans le domaine en haut où il y a des gens tout le monde peut voir clan et comment moi belé clic et comment moi belé d'habiter bataille à la se retrouver wapi est-ce que ba benga rayo na ba film est-ce que participe à rapper na ba projet et ba ndoko belé ba salaka tout le monde maman belle vie quand dit à sala ça na e comment on va filmer tout le monde m'a aussi la bisal salaka tout le monde de l'autre côté maman dit nana sala musa na ye tout le monde ba ndoko belé ba komaka ba ada ilunga et pour ne pas citer les autres et je rappelle quand même temps je rappelle na bango to yo moko pe na part na yo na coin no bibeta te na benga pe baleki na bisa bango ke nazala kaka bandeko na nga wana napesi bango nyoto mbote oyo yebi oyo tangi wana bango nyoto oyo yebi te oyo lobi pardon ngana lobi mais yebi te na yebi te gombe manga na zone wana te tamsuka di maloba mtebeti ibako OK bandeko na nga oyo nyoso tu oyo tangi l'invitation na bango epa na ngai ezala kutu yaya bakarini wana mpala bango tu oyo tangi basila moi sila ava banda chaîne na ngana yi na kauka yaya na kosa ndini na kozo kusande tout ça na ibaka belle vie tunayi non nazaka aimé na bango nyoso bango tu balinganga na pende na linganga respect na pesa bango l'invitation ya on a tourné ka ibili tourné même na ça va tout à la conversation pastorale elle était à Kanda avec les autres dans les bons non c'est dans les bons la pesa qui le meilleur na mon avis donc au garder ba bonne relation na bande nyonso bango tout otambola na micro na yo oyambaka biso bandeko ya tout ça musala ya théâtre bato balobaka tuna bango mbatasi ba oyebisa yo mais kaka donc il y a une famille boye il y a une personne à la maison à ta la eu à regret ou il ressentait pardon azate na ba collègue na oui à ta lopina boîte limbatasi à la chebo et bien ana regret azate ou il ressentait pardon ndenge bazotala ngo babi o ya sans tâche na ba collègue à boulot yeyo na yebité mon frère je te dis la vérité sans tâche na bato théâtre mbatasiala na discutana na mutu te ya théâtre ezala mwasi za mobile na saka na problème na mutu te au moins que tam su yo moko mona o ngana za mbatasiala pano ezaka mabe conseil de motivation d'abandeko botalo baleki baninga bayaya o botalo bosala musala wana ndingo zomona musala ndenge kindaka o motiver bango ke basala musala boye basala boye na part na yo bapisho maloba o yebisa bango ni baleki nanga na linga bino mingi masanga na linga bino mingi bayana nga pe na linga bino mingi to linga musala consacrer boulot na yo carrière na yo ezana mulai soko kotika na uyoka awo ebimi awo uyoka awo ekangami awo uyoka awo ekangami awo yo moko peka ndi mto boma carrière na yo to boyi ba master te to boyi ba proche te mais yeba batu nini oyo kova na bango po mususu azo yako azo mwa kwa ningi yozo kende wana yazo mona ngo mabe akoluka kaka likamoko boyebenda kobima ka tout na kombo na yo bo remarquer ngo te tamso sa kino likamte me batangi ngo na sima ya muto oyo za ka depene me babimisi lo likambo ya ke lo baba ki ngandi bo ngai na lo baki bo lo bo
Mouton tom subolia ne bombela na yende mta pe na besoin d'élévation na haute. Faites attention. To wela nini? Ba legi to wela nini? Nous mta lamka na mbetu na ye, kusena yo reye na ye. To lia rapide damazi moko te pendant la journée. To la taper bilamba moko te tamsu pendant la même couleur te. Ce que to wela nini juste. To remexa nzambe pour lingi biso pied biso likabo oya mama mema. Voilà, mais déjà on va jeter un coup d'œil de l'autre côté à ma préférence. En tant qu'un bon mouillon, il y a bon au Congo. Vous avez la préférence na binopé, côté à manger. En tout cas, je vraiment de konanga talaka na bande de na episode na dama fufute na lia kwangate. Loso. Loso bambala ba makemba eza donc mais mbala langa. Mbala langa bien makemba, mbala sucre pe c'est bon. Lipa. Mais la préférence on t'aime ça dans ma déçu. Les biloko bien spécial beneza. Ngapina ko banga na uti na kapina. C'est pas compliqué pana. Tina compliqué te. Ngako lambela nga losa bulai, o check Thompson bakalingi na pima. Na kena. O sali masa spaghetti. O check ata moi Thompson kanena ebiso. Na pilipili. Donc autoné l'os nini fufu koyate ko na ko fufu koyano te pour moi on est tout saboter nga bondeni nzoka ezapena et côté accoutrement nkubo na rola tane ba oyo ekutani na sepe na ngona lati mais na zape mutakude na rapi mutakude. OK olingi mo elamba trop vraiment. OK donc ouais malamu il suffit être propre. Normalement, il faut être présentable. Surtout dans le salon, tout ça. Ok. Et et côté couleur, vous préférez la couleur? Oui, la couleur, quand on est bon, c'est pour français, il faut ça mélanger la couleur. Français, ça là bon. Voilà. Français, là, t'as bon. Voilà, beaucoup de sport. On a un costume, il y a blazer, mais il y a un colo. Moi, j'ai. Moi, il y a un qui bon. Voilà. Ce que tu dis, toi, oncle, il y a plein de gens mais il y a quand même des gens qui sont maman, ça quand même qui était. Donc, quand même, on sauver, on a vraiment respect. Ok. Il faut reconnaître. Non, vous allez ingrater. Voilà. Vous allez ingrater. Vous avez chemise propre, na kini pesa mo makambebele. Voilà. Faut bien savoir moi loko. Ce que loko ngo yango nazo calculer ba petit mineur. Parler au salaire. Parler ba ni no moteke. Mais ba masa na mikilo pe mo na pemi na yeba oncle Jean lui on a pe mo na sali pe deki. C'est moi genre. Et combler vide mo boy. Ma Pascaline na vérifier maman na moi. Voilà. Mais elle a été kaka bio. Vous avez besoin d'amener pe na biloko pe na ya kini ya solo. Maman Pascaline. Maman Pascaline. Maman Pascaline, la vérifié. Bana fait Mozart. Il fait Mozart. C'est lui. Il y a lui qui adore son père. Ok. Dans ce temps, il y a bio. Les cas, on a pas bio. En tout cas, on doit vérifier par maman Pascaline. Jean-Louis a reconduit, il a vérifié. Voilà. Et côté sport, on préférera le sport. Kicker. Ok. Comme Donalinga kicker fort. Il y a un aussi. Sport yo lobi on la linga ami. Ko ba kicker ba jouer ba changer ba jouer. O ba bande ki wala ti ba ba succès. Yo ka ba longo de poila nini. Bo sauver mutu. O moni ka le ya bimi bien koti. Nga kicker. Ah. Azaka wala. Kicker joueur azaka abuka na kate, azaka rouge té. Voilà, c'est quoi tes côtés positifs et c'est quoi tes côtés négatifs? Mabé, yambatashi ya. Na malamu mbatashi ya. Yarani. Mabé, dangai, na rapena moi trop colérique quoi. Na rapena moi, le cambo bina salinga bien té, na rapena mbala momba mon expliquer que David na lingi bongote. Daniel pardon. Daniel alikata libula bankos, Daniel na lingi bongote. Naza mutuso na sa qui mabé vraiment. Et petit na oyebi songo pena donc na dan quoi. Ce pesa qui bon pétam sous ça na pétam sous des fautes et ça na peut la négativité te pesa pe positivité mais na za ka mutu moko bono. Na ka mutu moko vérité. Négativité na ngai na ka trop fragile na bana. Bana ba mondela na trop. Ok. Ya bolingo papa. Bolingo papa. De so ba lobika likambo boy mona na lati yango
on ça la mokaka donc souci na bango vraiment il a tara pour mon un jour à venir na makasi na yo vraiment donc ba beki na yo ba beki na ngai ba beki na ngapena ba petit wana. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin de notre rubrique déjà. Merci d'être patient avec nous et ça est vraiment bien. Mais aujourd'hui, il faut enlever ou rajouter quelque chose dans le théâtre par rapport aux expériences où yo au vivre pendant donc bandakita tilelo tout ça ni faut tout rajouter tout le là ni tout rajouter ni to bakisa oya bolamu ebele. OK. To kotsa pena bolamu ebele na domaine na biso. To zala pena bolingo ezala makasi na domaine na biso. OK. O to koyi ko longola N o to zo zala nango. OK. Le problème to tambula nango ezalati vraiment donc souci nanga vraiment nde yango. OK. Na bandeko na ngai o to sa même domaine. OK. Donc oya ko bakisa to bakisa bolamu leka. Oya ko longola to longola mabe ba eni makamoko bo ba raisonnement moko bo likambo ezata même pas na source moko pe na boto pe na likambo pe bote mais botozo simba na mutema ça na bénéfique pour la bénéfique pour la porter biso implicité na musana biso mais so bolingo ezale bakisa biso bolamu ebele na musana. Voilà. Et aujourd'hui coup de chapeau à ta sœur chérie Xil Pechanga depuis le Nigeria. Oui. Déjà en ça la vérité il y a bato maboki voilà et à Congo bende les airs hôtel vraiment. Merci beaucoup. Vraiment en tout cas merci naye merci pour bon séjour na Nigeria. Tamba baxela yo abaxelo inspiration makasi. Na musala o ka yo ke sala ke musam suteka likabo nzamba pesa ya monde yo ke leli ba woloba tamsu se belé na ba o mais on s'en fout ça la kaka. Voilà. Merci beaucoup. Tu connais sur la souka rubrique la bicho hein. Mais il y a une question fallait que na tout non tout nioté. Tant a dit mais brisque wana. Mais où s'attendait na ngo na tout non. Mais question na tout nioté ba que non Daniel Tiazo ya boye c'est ka ko tout na pe mutu na o. Mais mutu na so tout ninga na répondre ngo boye. Pour la kimana na éviter nanga parce que mutu nango penga na tuni yote parce que nga na kosala yeba mutu nango zaki nini oyo bongisi nga des questions bongisi nga déjà réponse pardon Daniel mutu na ngeza ka obike na kapina mama na piaka muku bona mutu na ve na piaka muku Daniel voilà mutu na voilà sushi moza na motuna ndeko nanga vraiment na moni nyonso tout na moni presque tout tuninga yango na moni nga pena ilo sute onga na go baksa likolo nango to pena ko longa likolo nango to solo lika makambo ya mbatasi ala to solo makambo mutu sute na ebike bele pe ba yokela pe makambo na baningi nango tabuso peso wala ndakite ba keno ko betela eli solo pe na ndingi na ye. Vraiment donc to lobelika mbatasi à la parcours na ye kutuna na lingai na ngapete pona bana ko kima na ngai ka meninga zaka mutaba surprise abimelinga ka pe surprise donc so to lobi mabe ngana ndeko na biso na ndeko na nga bolimbisi biso so que ça na mo passable besoin normal bobenga nga bo encourager nga na numéro oyo donc bobenga nga bo encourager nga na numéro que ndinga zaka code na biso 0243 998 18 70 29 9 98 18 70 29 donc voilà bobenga mot de la fin pour se séparer pour aujourd'hui to kabwana biso bambote na bato pe ba accompagner pour le développement ya musana yo pe un mot pour la rubrique na biso émission na biso Daniel Lebi Kayada. Voilà, merci en tout cas na mot de la fin ya mukolo lelo na Daniel Neto Kabwana et pour ya mikonyo tout est comme mukolo lelo. Donc vraiment merci na yo pour se déranger vraiment ya pour ba ndeko ya ngai batalio balinga ngai bayeba ndenge ni parcours et loba maloba nango mais ezalaka na ba façon belibino ba boya poser la question mais j'espère que ngana yo to soli bien na obenga batunyo tout bo tirer attention na Bionews télévision na émission na biso oyo ke surprise ka na ba surprise kaka
Donc vraiment na bengi bino tout les a plaisir pour na mai. Na mabanga na ngai na linga bino nyonso tout bino boyebi so to bana otanga ba pe za mo ebele surtout na base na ngana lemba na écologue na pesi bango nyutu bambote na pesi bambote na kinkole ko banda na Kireku na pesi mbote na Chief na pesi mbote na petit nanga Patrick na pesi mbote na ba mécanicien nyonso tout o bazaka pene na ngai na pesi bino nyutu bambote na pesi pe madame na ngai mbote na pesi pe ba na ngai mbote na pesi pe cameraman na biso ngamba mobali ngalaba donc yebi na caméra ezokena ngalaba donc bambote no ebele na pesi mbote na Colochelle na pesi mbote vraiment ya ebele nzambe aza bolingo j'espère que tokozonga la lisusu po tobeta so masolo lisusu. Voilà, Zambaza Bolingo, Tozonga Tobeta Masolo Moussousou, nous disons un grand merci à Lille Hôtel. Je vous rappelle que c'est déjà Lille Hôtel, Mkouboua. Lille Hôtel, donc. Merci beaucoup, donc ça n'est fini pour aujourd'hui, Lille Hôtel, Mkouboua. En tout cas, Lille Hôtel, 4 mois. Monica Dango, les attraits qui togo, Sozanoka na Siperawa, Ozoki de vers. Tout le bapo yangaba ça est séparation et ça les séparations à Ngaba Lemba numéro 7 hein ouais le numéro 7 vraiment tout est là restaurant très propre manager Azawana na big manager na bangwazawa yego to bien à l'ombre quand toujours aboy batanga na kombo yesu sineza kaka to lobela kaka sika oyo 4 mois za tuka l'hôtel ils appellent là-bas salle de fête boîte lounge bar restaurant et sika pas sur la pesali la chambre pesa boyo quand bisika boyo goza ma chambre ezanga tika bamba ndako batongi mulai bo sika olaleza kaka za ka ba restaurant hein amopo kima ngabe na mingi mba tinel na lemba bena do trop de tinel na se nini ya épée na bino épée bisumuza bala lemba bango tout cas ba la bino. Merci beaucoup, ça est fini pour aujourd'hui monsieur Dab. Bon, l'heure de séparation est arrivée de comme na suka ya manaka na biso tozaki wana avec le vieux Mbata Siala. On a eu quand même le temps de partager l'expérience de son parcours et ça les biso vraiment bien. Et merci Nabino surtout pour tirer attention à numéro Nabiso Oyo. Si Dieu ne revient pas, tu vas sur le solo belé belé un grand merci Nabande Konyo sur Bapisa Nabiso Mefort. Un grand merci à ma partenaire Nabiso. Un grand merci à FBT Nissalande, Papa Paul Fikipo avec maman Nathalie Fikipo. Merci beaucoup d'être là pour nous. Merci à tout le monde. Merci à manager qui est vraiment compréhensif Nabiso et la grande équipe. Il y a Lille Hôtel déjà donc au rendez-vous. Ce bon pour ça il y a cadre qui tourne bien Nabiso donc ça nous va contact Nabango et ça Nabiso bien. Merci beaucoup Nana Mukubo. Mbata ça ça bye bye tout le logo c'est ça bye bye kaka bye 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 bye